Des moutons, mais na biso na ba travailler nyon sur la travailler. Ce que tu n'attends mouton sommet à ta vélo azate j'espère. À ta pina vélo azate pena. En tout cas pour na soto mouton to sepeli nango. Mais il faut pas bon c'est la biso pe nzela ya kimbwala. Tanga mama na yo loboko ezala ko bukana. Wani. Kole ya moto. Nzela wana eza mabe ba bon c'est la biso nzela wana. Ayi ba biso mbongo. Pour biso mo to se retrouver te fallait biso to se retrouver bango pe pas se retrouver. Bugumesa ndenga zanda yipa sana misa omonati azana misa zo tamba bugumesa za mutu moko tango etonda kitwa liboso bugumesa misa ya sika awa ayaki atalaki amonaki bon ngala sola ki vraiment na yete ayaki kaka na monaki ngala za awa na mona nga mukuna zo sola la bato awa difficulté bazala nango benzeza la te donc bana awa ti malwe kambudi kimbwala tozana biso na wenzete toteka ka bosi ba bengani nezinga na zako teka na teka lisute ba place ezate moya boteka ezate toyeba te soki ba kontaka biso peke biso toza batu tokoko vivre lokola batu musu bazaka lokola kingasani ba wenza minene aoteka afuta ne petit kenenge ba pesaka soto muto ya liboso ya fachi beton tolingi pe asale biso pe moi ever to sim moi ever na yet bachouer ba fete bal awa bazali moi jupe na ma so 10 000 francs mais autre zo bongisa mboka autre ça vraiment honneur na yet. Alors bonjour na baimbo na biso ya monde tenenge bozo mona na bilili c'est-à-dire totiki centre ville totiki ba bureau partout awa na commune Yangalema plus précisément la pompage et sikapi basali so du moto ya liboso o esili nenge bozo mona mais faut pas que commune a tozali tozana commune Yangalema et belé ba peut-être ba éviter commune Yangalema bozo mona ezali créé depuis le 12 octobre 1957 par l'arrêté numéro 21/429 du 12/10/1959 ezali date ya création ya commune Yangalema. Alors commune Yangalema bozo mona bourgmestre nango ya liboso oya dirigeant commune commune ezalaki Weri René na époque ya Léopoldville na 57 azalaki bourgmestre ya liboso a dirigeant qui commune Yangalema. Alors faut dire que commune Yangalema bozo yoka ezala ba habitants et belé à kosakanate 2 025 942 000 habitants. Ils allaient concentrer avec une superficie, il y a 224 030 km², soit une densité de 9,032 habitants par km². Et lui, quand on a habitants, Batondi et belé awa na commune Yangalema. Commune Yangalema bozomona. Ils allaient subdiviser na 198 localités. Et puis ils allaient classer deuxième par rapport à la population na yango et puis quatrième par rapport à la superficie na yango. C'est-à-dire commune Yangalema eza monene ya kosakanate. Mais il faut que commune Yangalema ndenge eza boye. Commune Yangalema besoin komona ezali bornée par le fleuve séparant la République du Congo et la commune de Kitamo et la commune de la Gombe. À l'est par la commune de Bandal et c'est le Mao à l'ouest par la commune de Mongafula. Commune Yangalema Eskato Zalé dans la 21 quartiers. Imaginez 21 quartiers commune Yangalema Tozali, notamment dans le quartier Lukunga, quartier Ngomba Kukuk Kikusa, dans le quartier Bumba, Mbinza Pigeon, Djelo Mbinza, Bangu Punda, Nkipe, ancien combattant Basoko, quartier Congo, Joli Park, Kinkenda, Kintsuka, Pêcheur, Lonzo, Mousseï, Mama Yembo, Manenga, Finda, Monga Foule et puis dans le quartier Lubudi pour dire que Wan Ezali, ba commune Ebele, ba quartier Ebele ou Ezali na kata commune Yangalema. Ba avenue Minene ou Eza na commune Yangalema, Ezali notamment avenue Lokola, avenue Laurent Désiré Kabila, avenue Ngouma, avenue de l'école, tourisme, Mbenseke, ma campagne et puis marine. Ou Ezali ba avenue Minene ou Ezali na commune Yangalema. Alors, Tobun Sengonga mingi te parce que ba habitant ya commune Yangalema bazali toyoka bango pe tukutani juste après. Alors baimbo katoza toujours en pompage toujours continuer mission na biso. Je pense qu'après avoir kouta kuna na côté ya Wende nzelo bozo mona la peine nzela moko stratégique parce que pompage boka pompage na commune Yangalema eza ko relier ba quartier belé boki ke commune Yangalema eza na 21 quartiers puis na ba avenue moko stratégique ko boyebi nzela bozo mona eza nzela memni
oyo kende tikari Grèce. C'est-à-dire que si quand on a mabanga tu peux tomber la vie province de Kinshasa et où tu as kuna la Cari Grèce. Mais lelo nzela ngoza ndenge nini. Alors to kende ben si biso pont moko eza robé ba osara na tête to kende wana tout le monde en réalité ya nini yango ndenge tout le monde a ndenge ezali hein. Pour ba la quartier ben si biso ke ndeko yo robi ke pont essaye nini pont esalimo inondation mai comme ebele des jours au mbula moi utobeta makasi etondisi mwa pont bandako ezindi mambo ebele tokoma naka totala yo moko mona donc oyo nde tozabo to apengaka na quartier quartier Mama Yemo. OK, quartier Mama Yemo. Donc toza na quartier Mama Yemo, quartier Mama Yemo. Est-ce que puis précisément toza na ngomba ezomata Sainte Elisabeth na Cari Grèce. Est-ce que basomba mabanga ya carrière. Mais apparemment nous allons ba qui raté au ponine. Oh ka pont ya pompage mais ezamo pont moi mukuse peut traverser les deux quartiers. Et ça va ta pompage na ba ta Cari Grèce. Très bien. Alors to tamola malembe to ta nanu baimboka alors baimboka botala bino moko botala comment est-ce que banda kwezindia wa na pompage donc non loin côté à saut de mouton mais juste na simana yango botala comment est-ce que banda kwezindi je sais pas so bat bavanda papa biso mbote mote ah OK to so lana na papa banda ku donc batu belé ba bi ba pakati pour moyen on vend des airs sous po banda ku esili papa na biso boni. Oui, ça va. Kimi ali? Kimi ezali. Kombo nani? Kombo papa Bibi. Bio va na quartier. Bon, na vani na quartier na sala na là-bas. Ah oui, ça est bon, juste à toza na lupango église. Mais pembeni ne ezali rivière osomona mai débordé. Mais comment est-ce que ekomi boto moni banda ku tout ezindi? C'est dû à quoi? Bon, mais tout ça qui balema et mati. Bon, il y a aussi des constructions anarchiques. Il y a un sala qui mayo lekita, mayo zonga lisusu na côté zouta. Est-ce que possibilité c'est bon sur les côtés totalement banda ko ezakuna? Bon. Ah bon moyo le kayate. Kuna nsele sate. Oh ezani, oh école. Wana école eza déjà na kati ya mai ndenge eza wana. Boloba na bino te hein, bourgmestre a raté, boso la raté pour na quartier na bino bo sauver. Bon, en tout cas, jusque là tozomona autorité mais yango nde toyosenga ke autorité bakota na misala. Bazala pena na misala, c'est très important. Pour tisiko tozomona ke ba osali loti. Merci beaucoup hein. Ah merci. Pour ça na pembe na tota nano. Pour dire que yango to betaka c'était chaque fois que Kinshasa eza munene ya kosakana te. Kinshasa eza kaka. Donc toka tshana totala. Nini? Bola la te poani. Mai pene tondi belebe bat bazindia wa moyen ça te papa botela mo contacter la solution ya libulu awa. Mai yo ya nino ebi machu apnenga ya ndo kendebo. Eza retour o esala na ndenge nini. Eza les deux rivières. Mai ya Mbinza na mai Lukunga basanganaka. Tant basangana mai oyo na micho fleuve eza ya kotonda. Eko kuna te fleuve abwaka mai ya salité. Donc fleuve nde azongisi retour oyo nde esali mwa incendie po mai ya ibaliza ya kotonda. Alinga mai ya salité et puis jusqu'au retour nde esali incendie. Est-ce que école batang sara bana tilelo? Non, pour le moment ce que bana batanga te pour école eza déjà ya kozinda. École eza déjà ya kozinda entrée za ki mpanzi we moya bana bakote za te. Bourgmestre yaki à l'Obinin. Bon, bourgmestre yaki a talé a constaté des faits. Bon, jusqu'à présent le bac le roté mais biso to expliquer que problème ezali wana oyo ndenge ezali esengeli nini esengelaki leur basalaki goudron oyo pont ezali de na seboy fallait bazo sommet ya kuna sommet ya pompage ba matsa mwa likmuke likolo ozomona donc conséquence donc ça pour na pont eza na se eza mwa likolo après ça au moins le eza construit na mipanzi awa oyo eza entrée ya mai eza construit sorti tala
tala sorti awa eloko eza te awa fallait pas construire pemeni basali eloko te zéro mais côté yango esalami mais awa zéro ce n'est pas bien. Alors tozo katia na moi parce que tolingaka toloba avec ba preuve à l'appui pompage tongali maison en danger on surtout kebité bato belé déjà batiki banda quoi botala mvule zate me bato belé batiki banda ku bakimi banda kwa mine ta école ndenge école ekomi c'est-à-dire très dangereux puis bana ba otanga souté alors tokatia na ngambo kuna na André Njeka pour total la réalité oyo ndenge. Oui, maman a biso mbote. Mbote papa. Comment nani? Comment maman? Tamola na biso. Comment maman Nzusi? Bon, tozo sengane lisunge pa ba mikonzi. Nande tozali awa famille nyoso toto panzani. Banda ku nyoso to ya biso kota venir kia ku banda ku nyoso to dinje na mai. Yo se mbula bona quartier. Tozali pepe bambule bele. Bon bala banga na banda bu jeunesse. Tila neto ko bampaka boy. Makambo esalami mbala liboso to mona makambo. Mbala liboso. Sur le cas que bana mobala bana banda bu jeunesse na nena su ba koko mbala liboso to mona 20 blocs aboy pe famille no suto ba panzani ba musuti bloc musu ba kimi batiki banda kimi ba bloc musuto bimisi te na banda ku bloc musuto bimisi te papa on ibino bo singa la gouvernement na biso singa papa ba sunga biso ba luka biso ta place o moni ke l'état ko ta biso ta sika to fana na ba par na ba na ban papa na totola banda bangi pepai je suis le cavalier sungi batwa sunga biso. D'ailleurs inondation ba difficulté ni musu bokuta na nango na quartier ndenge bovandi. Bon il kam problème ka mai kaka. Mai kaka papa, mai kaka. Comme ça l'état t'a biso likambo. Merci mingiam. Merci papa, merci. Papa na biso kombo nani? Wala meza boya. Mama. Kombo papa. Kombo nani? Lobi. Kona monsieur Guilin. Marmo lobi. Kene na place ba résidence ya roi place wana. Hein? Dans sa nani? Roi. Roi nani? Roi babi fiti roi. Ça va? Kende kuna yo se ba bloc on yo e kufi ba futa yo. Ba yo la pont. Prince ba la pont tu kuna zi. Ba la pont. Ba kanga ki mayo merci beaucoup. Yo za musicien? Nga fiti roi nga yo. Wa fiti roi. Ya murani. Ah mboga roi awa tina la poto petit roi mbogo vandi zo zinda pompage bien que mais bakanga kiango bato salango hein ba ekanga maki mikoto lekana ba sel ja koto kuna mais le ko lekanya ba sa siko koto kuna ngambo kuna roi mobimba ici la mundele roi munele a o chetentir roi mo chetentir roi ndulis la sin expliquer communication ko se graver cerveau noté hein ba sa la pont banda ko tout c'est bon mal batika vidéo pour passer la prince. Merci beaucoup. Comment ça n'a été roi. Très bien. Alors il y a réalité 7 hein. Et la réalité 7 donc roi boluka ba roi donc roi yona to katina ngambo to ta non. Attention. Très bien. Donc to katsawa mais vraiment alors baimbo ko bi ke tango yozo lia siko na Gombe o lia la même ligne tout lia na nenga ba kinois. Na restaurant Mamu mbote papa kimi yali kimi eza penza te po en tout cas tozo souffrir makasi o souffrir na nini makasi tala nde mai ekoteli biso donc mbule beti mai ezo kende te donc nde mai efandi boye ngunge bakisami lisusu donc eza malaria donc eza kwa malaria ezo bakisa masu mpona biso awa osomba lupango na mbula nini lupango vraiment eza lupango ya kala eza concession eza mobimba eza ba année 70 ba 78 79. Différence ni eza à l'époque tant bosombaka condition de vie ezalaka très bien bon ezali na problème te tant tosombaka nzela ezalaki bon ezalaki penza mpo mabele oyo eza likolo eza kwa mabele ta basaki nzela oyo nde mabele basopaki awa ya mabele basopaki awa yango nde sikoyo tozala yango donc soki kuta ezalaki mabele wana te donc nde nayebi te nde liwa na liwa mais sikoyo soki mai oyo etondi donc edébordaka ekotela biloko na lupango bon mai oyo soki etondi boye débordaka mpenza te mbala liboso nde déborde makasi boye boye débordaka mais oyo ya tu oyo eleki mingi te sontu moto te donc ezaka ebaleka nde refoulé yango ande sele bo pour la biso tomona ka bamboka mususu tomona ka l'état atonga peme pena mai a canaliser ba mai pourquoi pas mboka la biso
c'est tozana sima ya biso moko awa ba kongo sima ko loba kutu te siko mboka na biso ko ni ezangi ba konzi penza baza na souci wana et que mama eza aba canaliser ngo tozangi mabanga te tozangi se le te pas bosangana boko mona bourgmestre pour proposer makambo zoloba bourgmestre ndenga zanda yeba sana miso mona te azana miso zo tamba bourgmestre aza mutu moko tango etonda ki to liboso bourgmestre miso ya sika awa ayaki atalaki amonaki bon ngala sola ki vraiment na yete ayaki kaka na mona ki ngala za awa na mona nga mukuna zo sola la bato uzomona nega zo sola la bato mais pour ngai pesa souci na ngeza ke mboka na biso tozana sima ko lukate tozana mabanga ko lukate kari grâce ya pembeni awa mabanga donc awa kutu mabanga tande tozana bona se mabanga ezali donc mboka na biso ba konzi bazana na souci ya ko canaliser ba maïza koto yo pour koto tozala bien. En tout cas merci beaucoup maman. Mais le la me bisonine o bloni na lambi misamai na lambi mon uzulu bakala mon na otala te o ezani tana funga na lambi misamai eke na kosila o ni mboto onzombo bangola minene bangola minene oza soso ebeko zo sunga so mikolo Thomson ozali mbanga ozali pondu iloso ba Thomson ko kalinga wana succès o sala na taba tout ba olia bon na sola kande bien na bato na sola na bato poza musala ngala umela ngo kalambule bele ana pompa biso nto bandi ba ke sola pompage bato bandi ba ke sola pompage za biso mama Noël ba mongo abenga nga tata mwasi ba ya bato nyonso alors lelo ko luwa kuto kuna te na osuka pa tata mwasi na pompage botu na wana osuka mais na osuka na nzungo za ne nzungo za pondu na osuka na nzungo pondu keba na osuka na nzungo pondu merci beaucoup hein. Merci beaucoup. Alors, tu as directement, hein? Tu as directement pour dire que comment on Maman Mimi. Maman Mimi. Boteka za boye, où est-ce que tu es à baba la pesa bino permission boteka. Bon, nga teka kate nga za des passages dans le kanangai. Mais awa difficulté bazala ngo wenze za kate. Donc bana awa ti malwe kambudi kimbola tozana biso na wenzete. Toteka akabo so babengani lezinga na zako teka na teka bisute po place ezate mwana ko teka ezate to yeba te soki ba kontaka biso peke biso toza batu tokoko vivre lokola batu musu ba lokola kingasani ba wenza minene aoteka afuta ne petit kenenge ba pesaka. Est-ce que l'espace est là pour proposer bah c'est la bino pe wentement minene ba ça la marché de la liberté. Bon espace ezalaka te kobanda awa na pompa tima lweka espace ezalaka te ezalaka lokola ba mapangu ya batu batikela ngo batu batekaka ozomona siko espace ya lokola l'État ye aluke espace na ye asomi atie wenze na ye batike o baba no pesa biso bana ofuta yango na bako gagner. Difficulté ni beaucoup dans le roi ba maman. Est-ce qu'il y a kuluna difficulté mai bozana ngote hein? Ah papa, neti ya kuluna. Wana kuja ko lobata? Kuluna. Ana pompage ya pe nini kuluna eli? Ezala kama kasi ko bana awa donc entourage oya biso nyos ko bana awa zwaka basola ba malweka ba kimwala ba mbudi ba pompage pardon. Tozana biso na ba kuluna. Moyo opéré mingi na ba air nini? Bon, quand on insécurité dans ma casse parce que courant est à la moitié. Comment awa tikuna, enyos bazali, baza boye ezali, namo ibaza na butu baza. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup, maman abiso obakisi nini boni? Papa ngala bakisi boye. Kombo na nani? Kombo na Chantal ya luntadila. Na vana malweka na ekala mingi te na malweka awa. En tout cas na uti na ngala kamunganga, mais dès que na monaki malweka espace kaka ya prince oyo esepelisa nga makasi na ndenge na yeko somba kote kuna na malweka orge suka na ngokutu kaka kote ya région so ko denda ka wana esala biso ba mama pasi makasi sa nini ko denda ba moto biso mo mata ko mata ba moto te mituka pena fo kenda katina suka eza direction ya IPN. Il faut que solution ba solution pour na direction malweka wana na ba kimbwala o bongo o bo sali a siko so ki direction ezate ba malweka na kimbwala ezate to komela ndeni il faut ba bongsa bena prince benda usanti ke ndeba zo bongsa ba bongsa penzela no soto wana ye moko pe president ya kita ka pe kotoyo même na so de moto ne ba sali bo moni ke pespe beauté et pesi bongi kitoko eza na bien
mais esepelisi biso ndenge basali boye mais esepelisa biso mpe na banzela oyo sote kote malweka kimbwala prince biso towuti boye esepela mpe tomona peke en tout cas akoti. Merci beaucoup. Akoti maman biso boni. Mbote papa. Papa maman biso tout le monde fait même banité déjà tout le monde suki kitoko boye. Oh suki modèle nini. Suki wana papa naza mama il faut mi bongisa te. So na mi bongisi te moyen te. Bongisi kitoko ngala pesi 10 sur 10 hein. Merci beaucoup. Alors, les Camerounais ne tout ça bien la maloka le ba fait bien saut de mouton. Difficulté ni beaucoup tanango bien la population il y a pompage précisément à Wanangalema. Papa en tout cas pour na soto mouton to sepeli nango mais il faut ba bongisa la biso pe nzela ya kimbwala. Tanga mama na yo loboko eza ya kobukana. Wani. Kolo ya moto. Nzela wana eza mabe ba bongisa la biso nzela wana. Moi na simbi kitamba yo na longoli yango pona loba na micro. Babongisela biso nzela wana puisque so babongisi yango te ata ya malweka eza na impact te po ba mai oyo banda ko uta kuna ya mabe ekobebisa ka nzela soto bimi boto banzela wana malweka soki obimi awa okobima na nzela wana ya malweka okomona ngo obini mama kombo nani la nzela oyo eza mabulu mabanga mwaye mutuka eleka boye eza te nzela eza ya kosila te biso mpe ana pompage toza na wenze te soko nde batongi prince boye balobi bamama bateka na balabala te soko toketeka wapi bozaka bomona boye oteka so na so de mouton toteka na so de mouton te balukela biso nde wenze oyo tokende koteka ta nde babengani bato bamama siko baoliani soko nzela nde batongi yango boye mipanzi batiki kaka bongo bazelo ntango mbula ebeta zelo nyonso ekende na prince mo nteke ekobebisaka toke totala yango toke totala yango parce que toki toloba avec bapreuve à l'appui bajeune à côté baza bamema biso alors toke zela tokende obini maman ni big mount ndenge atia beto place pa waneza fo batela pe biso boye po soki mbule beti bazelo oyo ekebebisa biso ka prince basali fo babongisa la biso boye babongisa ta so ba tika ka boye donc pembeni awa création de mouton ndenge basala big mount place wana pa waneza li batela biso babiloko wana ebongisa so se batiki ka boye ta mbule koya zelo oyo ekende ko bebisa so de mouton mage sala propreté. Très bien. Je pense qu'il y a Baimbo Kabolanda bien, saut de mouton et on a basali, mais difficulté population ba mona musika. C'est-à-dire bazo senga d'abord nzinga ba bétonné et puis ba venu secondaire ba cimenter parce que c'est très dangereux. Alors tout le bamingi te ba tout bon à quatre coins monde. Peut-être au kara pompage nangali manasango. Ko bouger ko tout est landa bien. On comprend réalité à kin awa na pompage. Alors bon même biso ba jeune toke kuna liboso toke ensemble toke total to bandi côté amayo to ndi côté na venia toke kasi komolani mama mimi boteka za boye o eza wenze to eza bala ba pesa bino permission boteka bon nga teka te nga za de passage nazo leka na ngai mais awa difficulté bazala nango wenze za te donc bana awa ti malweka mbudi kimbwala tozala biso na wenze te toteka ka boso babengani lezenga na zako teka na teka biso te bo place eza te moya koteka eza te toyebaka te soki bakontaka biso peke biso toza bato tokoko vivre lokola bato mosusu bazalaka lokola kingasani bazala bawenza minene aoteka afuta ne mpe tike ndenge bapesaka. Est-ce que l'espace est là où proposer basala la bino pe wenze moi munene basala marché de la liberté. Bon espace ezalaka te ko bana awa na pompa ti malweka espace ezalaka te ezalaka lokola ba mapangu ya batu batikela ngo batu batekaka ozomona siko espace ya lokola l'état yé aluke espace na yé asomi atie wenze na ye batike o baba no pesa biso bana ofuta yango na bako gagner. Difficulté ni beaucoup dans le roi ba maman. Est-ce qu'il y a kuluna difficulté mai bozana ngote hein? Papa, nete ya kuluna. Wana kuja ko lobata? Kuluna. Ana pompage ya pe nini kuluna eli? Ezala kama kasi ko bana awa donc entourage oya biso nyos ko bana awa zwaka basola ba malweka ba kimwala ba mbudi
pompage pardon tozana biso na bakuluna moyo pere mingi na ba air nini bon koto insécurité za makasi parce que courant ezalaka nango te kobana awa tikuna nyonso bazali nyonso baza boye ezali na moi baza na butu baza. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup. Maman Abisso, au Baxi Nini, Boni. Papa nga na Baxi boy. Comment on a? Comment on a Chantal et Luntadila. Na va na malueka na ekala mingi te na malueka awa. En tout cas na uti na kamunganga, mais dès que na monaki malueka espace kaka ya prince oyo et sepelisa nga makasi. Na ndenge na yeko somba koto kuna na malueka or que suka na ngoku tuka kote ya région. So kodenda kana yesala biso ba mama pasi makasi. Sa nini? Kodenda ba moto. Biso mama ko mataka ba moto te. Mituka pena fa kenda katina suka eza direction ya IPN. Il faut to zwa solution ba za solution pona direction ya malueka wana na ba kimbwala o. Bongo be o bo sali a siko soki direction ezate ba malueka na kimbwala ezate. To komela ndeni. Il faut bongsa pena prince pena usanti kende bazo bongsa bongsa penzela no soto wana ye moko pe président kitaka pe kotoyo même na so de mouton de basali bo moni ke pespe beauté et pesi bongi kitoko eza na bien mais c'est petit biso ndenge basali bo mais c'est petit biso pena banzela no soto koto malueka kimbwala prince peso to uti bo c'est pela peto mona peke en tout cas akoti. Merci beaucoup. Akoti maman biso boni mbote papa. Papa, maman, tout le monde fait même banité déjà, tout le monde est souki qui toro. Oh, souki modèle. Souki wana papa, naza maman, il faut mi bongisate. So na mi bongisite moyen te. Bongisi qui toro, on a la pression 10 hein. Merci beaucoup. Alors, les Camerounais ne tout ça bien la maloka, le bassin bien saut des moutons. Difficulté ni beaucoup tanango, bien la population, il y a pompage précisément à Wanangalema. Papa, en tout cas pour na soto mouton to sepeli nango. Mais il faut que la biso pe nzela ya kimbwala tanga mama na yo loboko eza ya kobukana wani kolo ya moto nzela wana eza mabeba bongisela biso nzela wana moi na simbi kitamba yo na longoli yango pona loba na micro babongisela biso nzela wana puisque so babongisi yango te ata ya malueka eza na impact te po ba mai yo banda ko uta kuna ya mabe ekobebisa ka nzela to bimi to manzela wana malueka soki obimi awa okobima na nzela wana ya malueka okomona ngo obini mama kombo nani lo nzela oyo eza mabulu mabanga mwaye mutuka eleka boye eza te nzela eza ya kosila te biso mpe ana pompage toza na wenze te soko nde batongi prince boye balobi bamama bateka na balabala te soko toketeka wapi ozaka bomona boye oteka so na so de mouton toteka na so de mouton te balukela biso nde wenze oyo tokende koteka ta nde babengani bato bamama siko baoliani soko nzela nde batongi yango boye mipanzi batiki kaka bongo bazelo ntango mbula ebeta zelo nyonso ekende na prince mo nteke ekobebisaka toke totala yango parce que toki toloba avec bapreuve à l'appui bajeune à côté baza bamema biso alors toke zela tokende obini maman big mouth ndenge atia beto place pa wana eza fo batiela pe biso boye po soki mbula ebeti bazelo oyo ekebebisa biso ka prince basali fo babongisela biso boye babongisa ta so batika ka boye donc pembeni awa création de mouton ndenge basala big mouth place wana pa wana ezali batiela biso babiloko wana ebongisa awa so se batiki ka boye ta mbula ekoya zelo oyo ekende kobebisa so de mouton omake esala propreté. Très bien. Je pense que Baimbo Kabolanda bien, saut de mouton et on a basali, mais difficulté population ba mona musika. C'est-à-dire bazo senga d'abord nzinga ba bétonné et puis ba venu secondaire ba cimenter parce que c'est très dangereux. Alors to le ba mingi te ba tout bon à quatre coins monde. Peut-être au kara pompage nangali manasango. Ko bouger ko tout est landa bien. On comprend réalité à kin awa na pompage. Alors bon même biso ba jeune toke kuna liboso toke ensemble toke total to bandi côté amayo to ndi côté na vinya toke kasi papa na biso mbote papa kombo nani ngai papa mwamba tamwa mbula boni osala na OVD na sana tena tosala na Great na ba chinois
Ça l'état molandeni. Nous semble bien intelligent. Mais et le wende biso toujours et le côté vraiment ba ko mo sande vraiment bien ma se bien. Faut bien bien. Bazo faut biso bien par rapport à liboso na par rapport à liboso. Senga nini lo ni bo senga pour que na mosala munene bosali et qui ba za na bino. Ah mo yo liboso nde sotu muta liboso ya fachi beton. To lingi pe asa le biso pe moi ever to sim moi ever na yet. Bachouer ba peut-être bal awa parce que moi jeep na ma so ma 10 000 francs mais autre so bongisa mboka autre ça vraiment honneur na yet absolument ba bongisa biso ta moi enveloppe ya bien ta on a des étrangers to ko bino mo ba na mboka ba bossa ka biso mo ba na mboka ba tout to salia autre bo pesa ki pour l'inauguration vous pensez que tu comme la date wane aussi là d'abord ton prolongé quitte janvier décembre oyo ndeko ya ko inaugurer kolia na komela awa mointe biso mabana kongoto senga fatia kanisa bino quand même na mosala munene ya kanisa biso quand même na mosala to sali to la moi souvenir parce na biso pe base vraiment la biso basali musala to biso mboko vraiment. Merci beaucoup. Merci papa. Merci beaucoup alors. Combinaison ndeko ba maître d'ouvrage baza ba OVD maître d'exécution za grec 8 ndeko ba biso vraiment ba robe ya OVD. Saboté beauté nous on habite na beauté n'était il y a quand même ba opesa bino ba occuper bino traite muntu na muntu on devrait na ndenga na moko loka ko ba pesa bisote. Merci beaucoup à tatou oh mabule zani to ça ba garde fou yo ba garde fou ah OK mabule apena baga ba garde fou pour protéger ba mituka ba ya pembeni ko tana katite ko ba pona ba accident. Bata makolo to monite bata makolo. Bata makolo so pembeni so to longole batalo. Bata ngona mi pension so za bata makolo atana ba voiture ata li na moko bazoleka. Est-ce que vous cimentez pembeni pempo bata be baleli ke so awa pembeni to ko ba pavé pour être la propre. So to moto za propre faut pembeni pe yango est la paix propre. Est-ce que ba venu à pembeni bata baleli et belé est-ce que vous kota pe kuna na kati? To kota ba shina na biso ba yako tala zela o ke ti malweka. Pour bâtir un gros coup de peu voir sango pour la propre parce que ça pembeni na sorte mouton. Ndela malweka eza salité ça la. Là ya pembeni tozo soigner yonso. Tozo bongi sango. Merci beaucoup hein. Alors Baimboka je pense que bozo mona avant que to kenela avenir malweka. Bozo mona ndenge bana mboka ba ko travailler d'arrache-pied pour que nini za bien. Mais ozo tia ciment na kati ya libende ndeko mbote. Kimi ali? Normal. Kumonani. Bienvenue. Ozo tia ciment na kati ya libende po sani. Bon pour kanga beto na so mutu ke tout chango za na makasi pena ya bien. Eko ya te. Jeune ne bo sali d'abord sur des moutons ya pompage ici et ça donne. Bon et ça ngese ngo makasi malgré to bénéficier na rien. Ba futu bino mbongo te. Ah ba mbongo ba futa biso za ka mbongo mo donc na ba ka kolia. Mais on recèle la pali kambo to tialo se retrouver na pina vélo te. Na compte ba chinois. To a compte ba chinois. Lo ni isko bino bo senga la fachi pour casser la quelque chose botika na roi souvenir. To senga na ele ayaka ba matia biso salaire mais chinois matia na elo ko monte ti lelo. Bon alors nde to sisi musala oza musala liboso na ba musala chef de l'état bandi o biso sili mais to monata elo ko monte ba remercier biso. Bakanisa bino. Faut bakanisa biso atana moi un tiers amke to se retrouver pe. Merci beaucoup. Mais il date d'inauguration qui to comme wana et aussi la misala tout amike mike tikale aussi la langue. Tito ba kata ribana ba misala mike tikale évident na. Merci beaucoup. Merci. Où t'es en commune? Monga fula. C'est bon. Chinois ba lo bela yo wana ya na sima. Hein? Ba imboka na ndenge ya nini? On fait mutu no va foutre bango bien. Ba on est parce qu'il y a grec. So grec 8. Bango wana ba na sima kuna donc yo na oya ti pas tout na binot. Yé. Ça. Ah ça le temps. Yo qui me pose la binozani. Pour ça sur le moteur il y a pompage ici. Ziato wana ndeko. Obini ndeko. To se retrouver pe na eloko moko. Bango ne baza awa baye. Basa misala ana pont on va se retrouver belé to ça qui na bango a baza te bakoko investir na mboka na bango
mais biso mbongo bazwi na so de mouton ya pompage bazwi ya so de mouton mais na biso na ba travailler nyonso ba travailler soko tuna ata muta somme ata vélo azate j'espère ata pina vélo azate pena bombe ezate bafuta bino combien bon par jour eza pena salaire fixe au se rappelle $3 $4 $3 par jour $5 par rare $5 rare non toujours senga na bana na Fachi béton hein botala ka bandeko basali saut de moto ya liboso esili na Congo histoire ba historien ba rekoma yango mais ba jeune botane ba rolela $3 par jour ce qui n'est pas du tout normal le loko epesi beauté na mboka epesi beauté na Kinshasa capitale na biso botane ba rolela je crois que chef de l'état a rekanisa bango parce que ba chinois pe mbongo bazwi awa na ndenga système ba kena ngo na Chine ba kena ngo abi bazate ba kena ngo na Chine mais biso moko ba kolomboka to bénéficier yani do ba yende ba lia biso ba yiba biso mbongo po biso moko to se retrouver te fallait biso to se retrouver bango pe ba se retrouver bino tinde boza bobara bana monga fula boye bosisi bana ngalema bazali kingasani donc tukin toza osangana to a mélanger bana changu pe bali awa tato azobi machangu tato uta changu ngana utaka changu yo sala msara wana oya neni pour kumatia on tonton na sali titi après une semaine na genda ko atia bino mutuka eloko tenga moko transport ele retour alors le roi bana changu bazali bana changu totiki siko pompage volume 2 émission oyo tokino suksa yango na changu kuna na kingasani tala landa bien na équipe nanga pour comprendre réalité